Côté. Ok. Lobaka to yiba ki bakabelo na so to yiba ki ngote amata ka vi aza mwasa régler kaza mabele mi balelo kwa biso malembe na réputation la biso akomona moko mutu ayaki inde apesi Marina apesi nga na ebite soki na mimika bongo ezalaki ndenge ni to na mariage ezalaki ndenge ye moko comment c'est possible yo za mama mukolo bongo au foutu bien na oye kisasa au compter ba perruque na yo oyebi ke na pesi bijou la reine na pesi Marina laba oke koloba ke perruque ozo mona ngote o mele masanga to zena quit jamais tikale koloba te soki asambela ya solo soki asambela apenda solo allo bango o moni eloko biso to lingaki ya leka parce que ya na biso moya ko tanga kombone ezate parce que to respecta ka mingi tanga yo ki marabiso to zone esengo na biso to uti no événement ya biso ya Karaoshu eleki kitoko lobi nango foto sela ngo promotion mbala mona 8 batindeli biso lie wana mama Kingabwa et bakata bijou la reine Mimika Bongo Marie Jeanne Marina laba et na sens ndo moni esali ekeye zongi wana donc ba bengi ye Mimika Bongo bengi ye azo yambate Marie Jeanne bengi azo yambate batu ba bengi azo yambate ene biso moko bengi aneko yambate nani tola na ngai sara tola omoni nga bijou la reine naza boye na banda ko sala la joie kabelo wana auti angola za maison na super lemba maison moko ti akomi ebele boye soki avant de ke bijou la reine asalela nga pe a contribuer pe na musala na nga donc na minute oyo la joie kabelo azo fungola ba dépôt po andote ke leti batu lokola bango bateka basangita. J'espère que yebinga bien. Ouais, to yebani atakutu ba public na biso bazara bazoba te bazara mayele. O mona moi si on est là déjà bête na showbiz jour ya ans na sepele na ngote. OK. Ozo comprendre. Asala kini. Waneza sangita to za kabelo. Waneza sangita to kabelo. Obinini? Waneza ki sangita to kabelo. Et bijou tikana boité jamais na fungola ka saki na ye azaka maana nga jamais na fungola saki na ye ata ba Gabriel heureusement Gabriel timbela moi so aza bien té en tout cas il faut oser un esprit. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, mesdames et messieurs, Bandeko Balandi à Sarato la télévision, Bandeko Balandi à Top Media Télévision, soyez les bienvenus. Depuis Toye à Tofandi Kaka Awa, Nakanti Ozali, 3e émission, 4e P et Zokoya Poto Lukamoeto Silisa, Tozaka na même bilamba. Aujourd'hui, nous avons décidé, Yakozwaka juste ba victime, Oyo ba mamo, bazo benga bango, ke bazali ba miyibi. Bamiyibi ya bakabelo to lukamoeto solana bango moko bayoka bango moko baluba public et comprendre exactement ezali problème nini yango na bengisi nanu famille Libota s'il vous plaît avec un cœur ya bolingo bozwa message oyo bon négligeant ngote à chaque fois nazo sabino soyez prudents. Tous ces gens ici bandeko o clico bazo ko travailler justement pour vous nuire pour nous détruire, pour nous affaiblir, mais heureusement que vous avez Dieu, Nzambe azo continue comme ça là-bas exploit. Les abakouk, bofanda, bozwa kiti bofanda. Pourquoi na fansi bande konanga ya les abakouk? Parce que bijou la reine a besoin à loba. Bijou la reine a besoin poata makamwa somo. Bijou la reine na besoin à sanza oye nango besoin na oye amoni na oye komeli na oyo e komeli bango nyonso. Pourquoi na fandisi les abakouk baza bandeko na biso bazali ba ennemité bazali ba mama ba papa lokola ba mama oyo lokola ba papa wana lokola ba comédienne na ba comédien oyo nyonso ba pratique na bango ya kosalela ensemble awa na bino tozo luka mwe to meke un peu kosolo là parce que là non on a déjà Barcelone azo kobenganga donc après awa tozwa Barcelone poto sala na ye émission bozwana kiti bofanda wana mama bijou la reine akoloba à cœur ouvert mais avant ngana zwa mama bijou la reine na kosenga boye s'il vous plaît ba chaîne o ngana zo tanga awa vous devez arrêter na bandi 1 je suis lokola ozinga moko na mopanzi wana ochelanga ba capture wana Zuma Ntumba. Je vous avertis à la télé, arrêtez ya kozwaka ba miniature ya chaîne nanga, boche na chaîne nabino pour na bobenda public. D, à part Zuma, D, HM Viroma, soki HM Viroma. Je vous avertis de ne plus jamais prendre ba miniature ya Top Media Télévision ya kotia kango na ba chaîne nabino.
3. ECD Panama. Lorsque je suis en train de parler, je suis aux autres Langawana. ECD Panama. Arrêtez de prendre ma miniature, il y a Top Media Télévision, botia kango na ba chaîne na bino. Ça veut dire quoi? Ba miniature ezalaka ba identité na biso. Ba miniature ezalaka ba marque na biso. Oyo public et yebi keso na moni miniature ya couleur rose na boye basali yango boye ezali Sarah, ezali Ivipan, ezali Tadingala pa ezali boye parce que chaque batou bazalaka na particularité na bango par rapport ya ba miniature. Vous êtes incapable de faire ba miniature o eza ya bino moko. Vous devez commencer à copier ba miniature ya ngai Tadingala pa ya chaîne nanga pour distraire public batou bakansake bazana kacha Top Media Télévision or bazali na ba chaîne na bino. Vous devez faire très attention. Nous ne sommes pas des associés, nous ne sommes pas des amis. Tozali bino pe na yebite na benga bino ba confrère, ba concert ou ba nani. Mais vous devez arrêter botika ko distraire batou. Yango na sengi bino. Bande ko balandi. Vous allez comprendre que bah comme ils ont même bah miniature au yabiso parce qu'ils savent que le savoir, l'intelligence ezali nanga muna biso awa. Pour nous ko distraire bino bah ko zo bah miniature na biso bah tien na ba chaîne na bino pour herbe ko mona que balo ba ezali chaîne na tadi mais tadi ou bien chaîne à Maman Sarah ou bien chaîne au Place Vérité et Koki Kobima. S'il vous plaît. Bossala très attention na avertir bino boé pour votre information justement avec cette miniature. Nako la sa chaîne na yo, nako détruire chaîne na yo, nako sala makambo ebele ka juste kaka pona miniature nanga ozui. Alors, moi je peux pas poser ba acte à bongo, nous sommes les enfants de Dieu, voilà pourquoi je vous avertis. Bobé bisa image à chaîne nanga ité parce que na makambo na bino bosala ka ya tellement de mafinga na limité ba fan no balinga ka biso, ba oyo balinga biso confusion et quota. Arrêtez avec ça, Zoom. HM ECD Panama, vous devez faire très attention. Nga na yebi ke ECD Panama zalaka Abakouk, na yebi ke Zoom zalaka Abakouk, na yebi ke chaîne wana musus tendance na yebi penate, mais je dis les Abakouk, je vous mets en garde avec ba miniature et chaîne nanga. Vous devez faire très attention. Incapable que vous êtes, bozo ko ka la même miniature te pour non sa position ya ba chaîne na bino pour bozalaka na position fixité. Biso tozana bino maele, mais je peux pas kosala et le komoko ya bongo na détruire chaîne onde konanga azoluka chaîne frère nanga azokoluka na avertir bino les jours non na sous miniature ya nga na chaîne na bino en tout cas la personne qui va nous séparer c'est YouTube comme ça ndé beaucoup comprendre voilà police ya débat lelo na otikelango maman Sarah Tola je souhaite Maman Sarah Tola qui va essayer un peu de nous conduire dans l'émission Oyo, il y a Maman Bijou, la reine, et na copie ça y est mbote, Maman Sarah mbote. Mbote t'as dit ngala pa mbote batunyo sobo Olanda biso na ngonga Oyo. Très bien. Mbote na ba meilleur fan du monde, mbote na batunyo sto bolinga ngami en tout cas ezope ça passe marambo. Très bien. Mais je vais parler. OK. On a l'obité. Tout ce ba victime baloba. Ngape na roya na roloba donc le lo na yambela bino maman na biso Bijou la reine toza penza wana to tanda ba victime tozo luka to yeba po analyse ba luka ba yeba to ki version ya ngabo moko ke ba yibi to luka pe to yeba version ya mi bato baba yiba même na l'état mobomi ba yo karete ba yo kakaye yo bomaki ndenge nini intention na yo voilà donc tozo yo ka version mi yibi moko et à la fin je vais parler. Tozwa nanu ndeko na biso star na biso Bijou la reine na téléphone. Toi na posa na epo nyoso to amemeli Serge awa to si sango lelo. Boluki makambo boluki place ba luka kate na famille bakota kate. Tala wana likonzi ya famille na biso. Omoni likonzi na biso. Luko boke ko toucher ye. Pour toucher biso nyoso tout. Donc boluki succession makambo mama kende ngana kende deko ba kende. Wa chef famille nana kende ko kende. Esa bobote mama likambo. Te lo ba luki te. Liwate. Otika la silisa ngokasi. Silisa ngokasi. Esa likambo batu ba kende te. Ndoki yana wazo kota contre kama makambo famille. Mais mutu bo expliquer ça quand elle quoi bo lobela ye belle viango. Te ye belle vie. Yete. Yo kasi bazanga ko vanda réunion bango ba yebite na famille na bilo bo yebite. Problème c'est quoi ye déjà. Ah, donc on a un problème c'est quoi? Et tu reçois solution te bande ko nangai. You explique on dit mambo pété. Maman, yo merci. Mais maman, toi c'est non merci. Merci maman. Obomba kieye yo. Na bomba ina modèle. Maman konti wapi? Na modèle penza nenga sabo. Maman konti. Na nyonso orchestré.
mona na misu na biso te parce que toi na posta komona ete toyeli ete toyeli yo nde mama mokonzi lokola orchestre nyonso tu wana osalaki o acheve ya biso yaya ye openza komi na suka place yo lingaki yango toye koyebisa yo moni ndako oyo lokola ye mutafutaka ye mutasalaka nyonso na ndako yango toyeli yo po tosisa na yo awa lelo epuis biloko nyonso eza na ndako kotia motema teke eza ya yo nyonso kobanda na mbeto tina suka nyonso eza ya tokokende nango kaka lelo Junior Fouati, Junior Boye, Junior Boye. Nzoka mona ndeko na biso te. Malembe Karim, malembe. Mon katika. Amani likambo malembe ezala te. Nazoboya na telema. Soke na ngona ndenga ko vanda. Kasi ngona to sola na malembe oyela katanda ko to solola. Ba voisin. Ba voisin. Boye. Mama yo sa. Ya munene ko ina ndako yo boya. Mama tika na biso to loba, to sana kanda. Semeki. Eloba na bato babengi oketo yebi. Tokende par 4 chemin te makambo esalami awa kindoki na bino moko afamie si boyebaki biso tozilika ebima na poisa po toyeba mais merci omona o sali merci obando pesa biso message kala biso nde tobanda comprendre te bazoba na e mutu nyonso azala na face A aza pe na face B ndeko no komone na mon cas donc famille na mutu nyonso na bakana zomona donc so tovandi tie po binisa kana e mais ndako eza Serge mutafuta yango olukaki opesa Serge mwana mobo ya kobambela po ozwa ovandisa Serge po ebaki ana posa mobali bakisa mwana mobali lisusu papa deko yo za mwana mobali mobali donc na cimetière tomoni tombo mwana mobali mobali kufa na finga tata so mikolo za finga tata ato fingi kuta sa eloko te to ene to bima nde na ndako bimande yayo basisa maloba ba na yayande na yayande tika bango D'accord loba kende to obitlika moto yeli omoni Serge na eta Serge aza kuna na hôpital tosisa na ye omoninga 9 mois na ngeza Serge eza yote eza monka te omoni monene eza na monka dans une semaine akosuta po aliaka awa Serge mutakoma mwana musala na bino bokosi les amis après le bina tata te mais tata bota tata na pesa le conseil te maman aussi be comment on est à semer qui to bengi yo pas de problème pas de problème ça problème olingo lo bandeti ni na ina lo babino misatu boye ba ange na katandako na ndeni saint na ba sainte na ndeni osanga leçon de morale zong sapso kasi na nzela na zong sabino sko na nzela OK tozoka o ezandako na bino boye kozwa biloko eza ana konsa Serge nini susu 10 ans abisa bino te ya pele sali 10 ya kokosa na nzela nui na sali na ye bubana pela ndo benganga ngane na soko fele pona ye omi futi okosi omi futi okosi amuyibi okosi yo ndokosi ngane na oyebi biso mama telema na makono mama telema ayebaka biso te lokola tovandaki omoni ke odomine biso mama lobi abi amema Serge na libuma mema ngate ngapi mama na nga mema Serge te benga mama na beta ye benga mama na beta moka na tata mwasi te na za tata mwasi te oli bato ba leki na kokwa pa balanga yo ndi okangamaki na ye okangama na ye ngana mosali boso oyibi mwasi ta misu makasi okosi tozo récupérer biloko nyonso yo mama olingina mama pose loko kena mwa desensé tozozwa omoni bible loba yoka ye nazola soki toyebasi makasi d'accord kenozwa desensé tokenango totala mutu akolalawa totika sani ozobetaki ya Serge tika tshalo fundu mutu aluki makambo nyonso eza soni na biso soni na biso na nini soni na ye o biso moka ye aza papa leki te toza batata mwasi te aza meme te toza famille na bino te ya liyibi oyo oyoki ndeko na biso na minute azali sérieusement malade oyo bondo we aza sérieusement malade na hôpital ya vatavata pende ya kikanda ya nyonso miso makasi ngai
soki yo na ministre oyo nake koluka pasteur na église nake kobondela na masumu osali na kati ya ndako oyo biso basantu mama yokelezwa 210 d'accord je te respecte mon petit frère kendo so nini ya biso 10 ya biso 10 ata 15 ezala munene mama eta ya papa Serge kotala te ngai ekolanga soki alali tokoyeba na ngai na yo molanda no situation yango yo profitaki tokosele te oprofite okosela ye lokolo oyebaki kuna boti basi tika kutu bakosela ye onyembongo na biso tokende nako totala nkona nko bisika kosala kona nko tokosala bisika kokende tokosala tokende te tozali awa aloba ya munene mwasi oyo tobala oyo na mema nyonso oyo milo ozangisi ngai eloko ya koloba nzoto na nga na monene na nga na ndenge naza boye milo na mimoni inutile mimi makambo minene boye mama bota ngai milo olengisi nga obangisi nga oza na yaya na yo oza na mwana mama na yo mais osalaka makambo kwa minene oyo nga na yebi ata motu eloko te mwasi ya libala do yo ovanda na yo na ndako ya JR eza na motu avanda wana te tika grâce avanda ohumilie bana ohumilie bana obimi mama ya soni mama irresponsable mimi leki na ngai Maman a le belon parce que wana oningolo bani na longa bosola na mamni ya privé o ngala yebite eloni ya yebite parce que eloko bovana tontine ba victime de bisoti bato so bana soni de bisoti do yo penzo vana no na libala mobali moko bimisa mbongo na ya bala famille na yo balia ba sepela babina mais okena no kozwa zembe ya mutu mona balabala oye na ona ndako na yo poni bilo basi musubo sinya bongo bayebisa bino ke na libala yanke azalaka yuma azalaka yo bimi yanke alongwa te grâce au vanda wa alongwa te te nga pe na ye mpona sola no te na ye nde mpona lobela yo mpo nouvelle yango esali nga mabe na okokotala semeki JR na misu te na okoka te ozwa mpe bana oedika bango mabe bana impoli yo mama mobiba bana bamakaka bapapa leki na bango me yo ozwaka para bana oyebi kolakisa bana te kende faut kotosa papa il faut kotosa mikolo sikoyo lelo oyo otie bana wapi loleka JR na hôpital moto abato siko na bien JR peut-être s'occuper le quoi ça tata malama ko lo ba ki bon banana le quoi ba botami dans le mariage na ndako nanga bazaka banana ngai ba papa leki na bango peso pe ba ko kitsa mutema tama mkebi non ya na biso mutaboko la banana to sani to vanda na bango bo so ba boyi soki ba boyi umone vile kwa tia kinyo so muviondo wa mtoto kiloko so ba boyi so ba boyi osani mimi poni no salinga boy pona nino salinga yana yo boy pona nino humilier famille na niveau oyo pona nini kindumba na ndako libala mimi okendaka ndenge nini chaque fois okenda kuna obozwizemi oboti ya liboso oke ozwizemi oboti ya mibale oke ozwizemi oboti ya misato pona nini ko bunyokola mwana ya muninga bongo obolala kana yesika moko ozomemela bazemi oya yebi mutuna makolo tale ya zozo charge ya kobokolela osemi wana ko préparer la eti koboko
pasi ya butu pena moi yazo si pourtant mais conscience na yo ezo yeba ke bano bazalaka ya yete. C'est quoi ça? Pour la nini bongo? Maman. Si côté nga kombo. Pour la nini? Si côté nga. Pour la nini mimi ko matina niveau wana. Bako comprendre na nini na kindumba? Na comprendre na kindumba? Na comprendre na kindumba? Yebisa na nunga ser. JR, yebisa na nunga JR. Est-ce que Zaki kindumba ya? JR. Mais ndi natala JR na mona pebo JR azana njoto makasi. JR azangelo. Fallait tout non, est-ce que Zaki kindumba? Nzambe na ngai. Siko neti ngana kokana ngova na ba omoni ekutu sava. Grâce à Zaka Poli ngaba na no impolio na neti gesho. Neti mwana no mosina ko fana na bango te. Na okena bango na ba impolitesse na bango. Na ndengo edika bango mabe. Le problème c'est quoi, Tantine? Maman a sali ma bé, a choqué Bisso, mais jusque là, on s'excuse, c'est pas moi, dans mon côté. Maman. Maman. Yango telemela ki libala ya mwana, je me rappelle. Mwana kobala te le côté azana nu mwana muki azana ba sola ya mabele na munoko. Njoko yeba ki le pourquoi. Yango yeba ki le pourquoi nazo benda sko bilili moko otelema kiki wana seko zo sola na mobali no wana. Voilà la famille nde na ebisa bino ke toroyambela bino pe Bijou la reine o azali bongo victime parmi ba star na biso mboka oyo baza ko insulter bango ba miyibi basi ya bato mabala basi ya bato basi ya bazana ba relation bazana bana bazana ba belle famille lelo ba kene ko ridiculiser bango na ba perruque à Kabelo na chesa Kabelo eza sous ce côté bande konanga en tout cas na baki toko linga to yamba ba concerné ba victime moko to yoka pe ba point de vue na bango. Pourquoi bazo inciter bango de miyibi na benga ndeko na biso star na biso Bijou la reine to meka koyoka version na EP. Allô Bijou. Allô maman Saratola, boni. Ah bien star, boni ope. Ah kande bakangi biso miyibi te, miyibi ba Kabelo. Boni na papa, boni ndako. Donc eza ngo bien pepele donc nzamba obatela biso kimezali. En tout cas Bijou ngai na part na ngai kamusi ngai parce que boza bato yo bozo sala fierté ya culture mboka na biso. Boko yiba eloko lokola Kabelo te parce que Kabelo lelo eza nango eloko pamba na kati ya Kinshasa awa. Est-ce que quoi eza sangita te za Kabelo? Wana eza sangita to Kabelo? Obinini? Wana za ki sangita to Kabelo? Bijou tika na boete yo bito simba kila maboko biso to yeba ndeni biso yebika ezaka ba Kabelo. Kasi to simbi yango to mona ki yango eza sangita ti. Sarah ngai j'espère que yebinga bien. Ouais. To yebani atakutu ba public na biso bazara bazoba te bazara mayele. Ouais. Omona moi si on est là déjà bête na showbiz jour ya ans na sepele na ngote. OK. Ozo comprendre. Asala kini. A créer ka moi otanga ba kombo ezate moi bangambu kotokuna a créer les moi omona ngai ayepi na vandaki akangi nanga photo bengi Bijou la nanga bi oyeba pe Bijou la reine abi yo star na biso mboka na ebote ndenge ni akei place pe marina la bana bakate bavandaki akangi bango pe photo eza ngo pe normal mais ngo na motema na yebi ke muto yo alinga créer mo eloko place na vanda ba to vanda na ba jema ibele na ba nene botei to mona ki o 6p mo ezaki wana mais loko ezaki mukona biso to banda tala rara misu likolo ya lisu aki apesi manala ba perruque to apesi perruque esi nango peti wana showbiz likolo bate wana na showbiz kutu te ya showbiz likamba sala ki wana o elekaki wana j'espère que na obenga to solo na privé OK na karaoshu na biso ndenge ayaki na table langa na vandaki to kangi photo a pestinga mbote esili aki supa ba manala ba vanda ne bakata. Et après, na yo mona Marie-Jeanne. Aye la reine.
pesa nga nini perruque ngabi oh ye moko mutapesi nga perruque na pesa susu nga siko na ndamu Alex Maja na osanga ba jenga bi oh ye moko apesi nga na pesa susu ndenge nini zela vana tokoma na va tokoma place ba yo osenga o perruque ndenge bino bokenda ko prester na concert na bino bobetaka ya karaoke na bino wana e koma ndenge nini ye Olga aya vers bino bokoma na ba perruque na podium bosola kinini nani tola na ngai saka tola omoni nga bijou la rende naza boye na banda kosalela la joie kabelo wana auti angola za maison na ye na super lemba maison moko ti akomi ebele boye soki avandi abi ke bijou la rende asalelanga mpe acontribue mpe na mosala na nga donc na minute oyo la joie kabelo azofungola badepo mpo andotekela eti bato lokola bango batekaka basangita mpo bayaka kozwa na depo na ye ya bakabelo donc aofungola badepo na bamaison nyonso nasalela mama Sarah Kabelo bapiblisité ya Kabelo alors pala ngai Kabelo chapeau nini elobela yange eloko te omoni elobela yange soki ozwi Marina Laba aza nango kutu ebele alata yango te ozwi ebakata kutu ya milai ya somo ya ndenge ebele alata yango te mimika bongo kutu koloba te Marie Jeanne koloba te mpo toya bafille toza na biso bato bozwi loko aye te mais quand même tose respectaka toza na bato okeno oza na posa asoutenir yo osengi kosenga ezala mabe te mais biso ye moko aye kopesa biso alobi i ata o te tu comprendre soki alobaki ke oui soki alobaki ke napesi bino mpo bomata yango na podium tenga te bise mama lokola opesi biso toza bastar minene tosolola ndenge ezalaka kaka liesa punda liesa yo tosololi soki abike na opesa bino $10 wana toyokani ata alobi apesa biso $1 l'essentiel tosala nini toyokani na ye ke ye apesi biso ka ya pamba bongo mpo tolekeli na podium yango ye aza Belvi kandi yo to ici peshanga koto saele musala ofele to mama ani motema papa de golo aliesaka biso mikolo nyonso yaya ata yo moko ezalaka donc yaki na baperike apesi bino na sens ke bosalelanga mpe publicité jamais atikala ekoloba te soki asambelaka ya solo soki asambelaka mpenza ya solo alobango omoni eloko biso tolingaki yaleka parceke ya na biso moya kotanga kombona eza te parceke torespectaka ye mingi ntango ayoki maka biso toza na esengo na biso touti na événement na biso ya karaoshu eleki kitoko lobi nango fo tosalela yango promotion mbala moko na 8 batindeli biso lie wana o bamama Kingabwa ebakata bijou la reine mimika bongo Marie Jeanne Marina Laba eya na sens ndo omoni esali ekeye zongi wana ntango babengi ye mimika bongo abengi ye azoyamba te Marie Jeanne abengi azoyamba te bato babengi azoyamba te ya na biso moko abengi ye ana ekoyamba te ya na biso moko abengi ye alobi nazolingana nazobongisa naza na salon nga mo ifo naloba ngo makambo ezokamwisa nga nayebi likambo te boye na boye na yo yebi likambo te bando olobaki oleka émission ti lelo na olobi te pourquoi yo baki oleka émission olobi te mpo na nini parce que oyenoka mpo yo kokabola bato oyeka place kimia ezali biso tosangai na biso toza ya kimia na biso tosala promotion ya karaoshu na biso mbala moko yo okotisa biso des autres ye réputation na biso likwa ya bebisi yango akofuta réputation na biso parce que toza na bana toza na babelle famille toza na baconnaissance na baeglise yo mutu moko benga bana basi minene boye miyibi mpe ya bakabelo te ya basangita eloko nde ezobomanga mpila pardon leti mutu loko ebakata omoni sangita oyo alinga opesa ngana ya chapeau alinga mpo ebakata ntango apesi Marina Laba ebakata abi te ngai alingaka ya mai ozolanda nde sikoyo ya mai yango ntango aye apesi nga bi problème eza te loko opesi bijou aza ndeko na nga esino ebakata bato asimbaki ata sangita na ye te ndeni yeke ebeta lisolo keno bazwaki baperiki na ye bayibi bakabelo na ye fale aloba sikoyo ntango akonstate ke baperike na eza te olobi ovandi omoni Marie Jeanne na ye koya vers yo mama ye azalaki na couloir wana oyebi misete na couloir kaka wana koto restaurant mo ezala wana place atiaki nini biloko na ye azalaki na bato na ye biso tozalaki concentré na banzembo na biso
tokoma kuna ndenge nini ye moko mutu ayaki inde apesi Marina apesi nga nayebi te soki na mimika bongo ezalaki ndenge nini to na mariage ezalaki ndenge ye moko na ye moko comment c'est possible yo za mama mukolo bongo ofuti bien na oyeki sasa okonte ba perruque na yo oyebi ke na pesi bijou la reine na pesi Marina laba oke koloba ke perruque ozomona ngote omele masanga to zena kwiti ezala te mama ezala te ezala te oya lukango afutango oya lukia sambusa biso partout afutango po lobaka biso tekende ko fungola soki saki na ye soki valise na to yiba ye ba sangita na ye azaki nango siko bozongi seli yango ba mama Sarah Kabelo batangi pe bozongi seli ye basangita ngo sangita ngo kaka lem na butu wana kaka na butu wana kaka Marie-Jeanne ayaki azwaki yango tokende tobime nango ni na porte ya musée national ni na ndafu na biso sangita ngo ezalaki moko apesi mpe Marina moko bozongisi yango mpe bazongisi yango bosikoyo sani ngabi meya kabeli biso bongo aosenga esundeni bon toboyaki kokende nango so mpe ndenge ni biso ozali concentre na mamu na biso après tout siko frais de publicité nde bomataki nango na podium apesi bino ngai na mataki na podium te bato bamataka na podium oyo basolola na ezali Mimika Bongo na Marie-Jeanne bon wana ti lelo kutu nayoki so nani nde babete kuna na showbiz kuna nde badefile na showbiz ti lelo apesi bango mbongo te donc ezaka pasi sikoyo na nyonso oyo bato baolanda biso na minute oyo baretenir nini ke masolo ezotambola ya bato bayibi baperike eza mensonge perike ebungi te biso tokoki koyiba biloko wana te tokoki koyiba basangita wana te po tozalaka nango ngana na kutimie na nga na tia Kabelo na longoli yango na tia Kabelo na civil na nga na religieux na nga pe na tia Kabelo donc banda na banda osela balajo Kabelo na zwa ba Kabelo ya ndenge na ndenge mama Sarah Kabelo na zwa ba Kabelo toyiba ngo pourquoi momo yibi et tozwango no point ni lelo kwa mutu ngaku nde tozala na bebakata wana jamais na fungola ka saki na ye aza kamara na nga jamais na fungola saki na ye ata ba Gabriel heureusement Gabriel atimbela moi so aza bien te en tout cas il faut oza un esprit moi ba place a bongo faut oza un esprit penza molimo mo centre mema yo po mutu bongo penza tanga puseli pembe na onde fe na timbela kie ndenga pese nga nini sangita na kokai ko zwango te mais nzambe ka toza mo siko neti yoyo zaki na podium ta pese ela ki osangita na beat nini akabela kingai akabeli nga alobi na nga iata ote alobi na Marina peteke mata na podium ozongisela nga alobi eloko ta kabeli Marina akabeli nga oyo alinga ko pese bakata yango apesa kinga yango wana c'est clair nzambe la likolo azoyoka alobaki ata ote tout obami kete déjà passe peut-être à dire est-ce que ça en question mo ya obakisa pour que tu libérer Bijou la reine pas en a besoin à salama quand même. Maman Bijou la reine bonjour. Bonjour papa Tadi. Ouais, nakanisi bozali malamu bino bozali ba maman na biso bozo sala musala oyo. Nous vous accompagnons na ndenge oyo donc esengeli. Est-ce que pendant tout ce temps ici, bokoti en contact na maman Karine Pala oyo asangisaki bino pona koluka moyen bomeka ko manifester le contentement na bino bomeka ko solola na na groupe moko ya Karoshu. OK. Toza na groupe wana to sololi eko solola. Omoni batu musu baliaka ta pona kopanza batu. Bamoni ke mwana mwasa batu asangisi biso. Vraiment. Na ko ni na batu baluka ba problème. Ale bango na ba semas na bango mabe. Baye po ba créer les biso zizani bala za ya na biso beaucoup de respect o nga na pesa ka ye to côté na ba mambo wana te to côté na mambo wana te ye lokola ya afini biso miyibi parce que tant ba benga ki ye ta le même jour on a fallu bomaka moto le même jour baye bisi ekuna koleke mission te po c'est sûr aye bisi batna e ke tala kutu ba bengi ngabo baye bisi koleke mission te ekende bongo bala nzambe ba bundisa bango te OK.
lobaka to yibaki bakabelo na so to yibaki yango te amataka vie aza mwasi aregla kaza mabele mibale lokwa biso malembe réputation la biso akomona biso toyebi ndako nganga te mabolongo na se ya komona lokwa alinga sambwisa biso. Donc toloba nde na landi na uto sundenge na uto yoka Marie-Jeanne Bolola lobi toloba kezaki complot moko ayaki na mission vers bino. C'est ça. Tomoni yango clair te ezalaka te tomoni yango clair loko mo eza nango na tina kutu te. Oui, c'est vrai, au Bossanaki, Toboite, Loyengel, Massango Melaki. Mais tant qu'on fait des conscience nobité, on n'a pas fait Marina là-bas, on n'a pas fait qui bijou la reine, t'es botika. Non, autant on a dit, ah maman, et bon, on finit sous Marjane, alors, je n'ai ni péri qui n'est Allô? Comprenez la connexion. Oh, oh, c'est le cas. Zela, place où on est kataki connexion dérangeaki. Otuni ebisi otindelinga Marie-Jeanne Bololé ni alobino ni. Donc c'est ça. Allô? Tuna kieko, na tuna kie. Allô? Loba toyoka. Allô? Tozo yoka. Loyenge mama, loyenge ayaki mission kokabiso te. Kokabiso te ayaki mission na ye. Parce que ti siko ti lelo lendi boy alobi ateloko moko te. C'est que ye moko mutapesa ki ba matière wana. Ye mutapesi matière wana. Problème ezate. Karaoke le kana problème ezate. Karaoke et salama journée. Vendredi. Le troisième. Samedi na 8h. Samedi na 8h ndo tomoni batinde luiso nini wana miniature wana ya ba mama Kingabwa bijou la reine Moyibi e bakata Moyibi ba yibi ba peri ba kabelo bino bo sakana na ba kabelo bo sakana na ba kabelo wana nde nini wana tolata ba kabelo le kati na lisoko tolata ba kabelo ya sorte ngakutu na vike na ko munene na linga su ba peri kitena ba nini te tozana bana ngaku mwana nga ya 11 à 10 ans aolata kabelo nazana ngwe belé ya ba periki ya ba nini oyebi batu te na bato ngo batala biso baza bazoba te mais bato balinga ko sa ba analyse nde bandoki parce que il faut comprendre likambo eza un sens te non c'est la analyse nde nini to beta ngo kuna sabo mais boningi bo sa moi en plein mobo et comment ça fait problème nini mais problème ezate. Voilà, nazaki na moi question moko na maloba na yo olobi ezalaki tricage ezalaki moyen moko ya ko dénigrer bino. Si je me rappelle bien, place bozalaki ezalaki bino na bino les comédiens. Nani oyo pena akoki kozala na makanisi wana. Parce que ceux qui ezalaki bongo te ezalaki tricage te dès que babengaki le samedi wana biso na ba fatigue na biso to longo wana ba 0h sans 1h30. Yo babengi yo falon leka olingo mtia maquillage pour nini likambo eza moto basambusi bandeko na yo lobike ba artiste na yo comédien ba artiste mboka loba mbala moko eza bongo te tangu yo vanditi lelo lendi c'est ko oyebi o bosolo na bat na yo ozomona to loba te vraiment yazana ni belvi kandi apesi ngala leka tondeni Bijou la reine, yo zali moko ya ba sali théâtre depuis kala, bozali na kombo pe na poto. Au regard ya makambo o nyonso, à chaque fois c'est toujours vous les comédiens, vous allez exposés, insultés par bandeko na bino par bandeko na biso ya ba journalistes utilisés par vous les comédiens et comédiennes. Yo okoki ko réagir nini, okoki ko lobani. Nazo yo ko penza bien te, na ba téléphone on ba appelle ko kotara pam. Voilà, ouais, maman Bijou la reine na lobi boye bino bozali parmi ba mamoyo bosali musala ya théâtre ya makasi na mboka oyo, vous avez bozali na réputation ya ko protéger, bozali na ba vie, bozali ba oyo il faut respect zala. Mais lorsque bozo komona à chaque fois bazo ko finga bino, bazo chosifier bino et pas ya ba journaliste na ba analyste oyo bazali utilisé par bino moko ba comédiens et comédiennes. Yo koki ko réagir nini na point oyo. Au lieu ya koteka plus musala na bino, mais aujourd'hui ba kuma koteka nde ba vie privée na bino. Maman. Na lobby to comprendre ka monde onde komi. Yo timba yo sa journaliste munene bo sala émission
kitoko totala yango tosepela nango bajournaliste oyo na ota sarato la be censé nga bafinga kaleso ezika nalata kaleso te nalata kaleso te bamonela kaleso ngona kindo kitoko wapi donc mafinga nyo tu bafingaka omona pe batongo baofinga bokokani te omona totikaka bango basala oyo balingi mais biso tozakaka leti nga bijou la reine otikaka bijou la reine marina laba otikaka marina laba ebaka ta otikaka mimika bongo marie donc toza wana bofinga biso nde bomesana mais tozaka toujours décision na bino suka eza nini mpona situation oyo face ya ba décision na biso suka ye mère yango babi a voyager fala zala obini yebelado mais aroyaka kaka ça sonne mal ça sonne mal et avoir voyagé depuis jour nini déjà azate to bengi babi azate azonga yi déjà soki Belgique so mboka nini yango azala. Oh non, c'est fort hein, c'est fort en tout cas en tout cas oh Bernardo ezala que non oh baloba nini qui s'embêtit hein. Ya makasi. Bien planifié. Oh non. Vraiment en tout cas maman Bijou la reine Nzambe azala na bino Nzambe abatela yo bisika ozoko kende tozana bino Nzambe abatela biso ka poto na likamba mutute lo bato kote liboko na saki na ye soki ye moko yaki le inde place Bijou la reine avanda bimisi sangita na pesinga akepa manala ba bimisi na sangita na pesi wana nde mususu mais soki biso de chema boko na saki na ye oh ya BBC réputation na biso oh ya sambisi biso partout batu musu bazondima na batusu bazondima te merci na Nzamba pambola ye lobaka aréglara te 4 jours lobaza mabele mibale te lokwa biso problème ezate leçon nini otiré na nyonso oyo mama po ozalaki na showbiz omonaki déjà basigne ya mabe oye na musée national omoni pe tension moko ezalaki bien te mais quand même pona bolingo ya bandeko tozalaki ka lisu likola lisu yaya ok tozalaki tango likambo ntango apesi biso toyo comprendre yango na nsima bokoti na nene botai na jemima dibele aoyese bino mambo elekaki wana be c'est pas grave d'accord maman biso totiki yo ocontinue mosala mokolo malamu na yo merci papa Teddy merci beaucoup merci ma Sarah okay, merci Yaya oza bien bonne journée chombo Voilà, mesdames et messieurs, nakanisi bouti kolanda ezali moko ya ba mama o bazoko traiter ba miyibi. Yango moni awa eto ko sala analyse kana Sara e koma kama be. E ko koma kaka mabe biso kande e koma ke biso nde to lingi na bango moko ba victime baloba. Ngana koloba mais bango do lelo pena to tikela ba victime mais lobby mardi biso to royela bino na makambo donc esengeli. Ça fait trop mal ezo soa. Donc je souhaite lobby ekoleka lelo to kutani balasima. Merci.